na baladino sa Congo Fora ceci que Zwami Bino. Merci beaucoup na ndenge bolanda ke mission na biso uti koleka. Merci na ba soutien na bino partout ezouta. Merci na ndenge bozo corriger biso. Merci na ba reproche na bino bozo komela biso na ba comment. Merci beaucoup. Ton obi merci na bosa inte na bandeko na nga baza na Paris. C'était la Pembele, merci beaucoup. Na bosa inte j'ai mis ma métier noire na PC, merci. Na bosa inte Tania Kabasele na PC, merci. Na bosa inte Meje 30, merci pour la félicitation na pesa kibiso. Na Belgique na bosa inte Etiloliki, na bosa inte Alicia Wing. Na Kinshasa na bosa inte Kisinjora na Ardi Batuzayako. Thème na biso mokolo lelo ezali les familles congolaises en Europe. Biso na bino balandi na biso ya Congo Foras toko yoka ndenge ba invité na biso ya poko lelo ba kolobela about thème na biso na plateau na biso comme d'habitude tozala ba invité na biso oyo ngai na bino toko découvrir bango soki baza banani ba uti wapi basala kanini toko découvrir bango elongo na bino balandi na biso ya Congo Foras. Merci beaucoup. Mbote ba invité na biso. Merci beaucoup de vous répondre à l'invitation de biso. Biso ngai na balandi na biso Congo Forest za pour ça te découvrir bino to baso ki boza banani bo uti wapi to bosala hanini to lo boye bisa ngai na balandi na biso Congo Forest partout bazali. Merci. Comme bonne venue. Ngai mama Anne-Marie Kachoko. Bon, nazana bana nanga bango nyoso awa na salaka na nursing. Donc nakoloba l'hôpital quoi. Natalaka pas malade pour tout na moi. OK, merci beaucoup. Invité à biso mi balé, il de les kaka la plateau na biso ba yebio mais aime souvent invité so ba ko ça na taka ba mission de belé. Oh, ce miko rappeler bango ba yeba li susu ezala bien, merci. Comme bon ngai sali Christian Naza étudiant pe na tanga na UCB pe nazali co-founder Congo Foras na class advert. Merci beaucoup. Invité à biso misato dale café. Ba invité la biso balandi na biso Congo Foras ba yebie. Mais ça yo bandela yo loba li susu pour o ba teleke mission uti olekate ba yeba yo. Merci beaucoup. Comme on a en ordre écouter la matip, naza étudiant et naza fait joueur et naza fait parmi les membres de la format classe advert na Congo Foras. OK, merci beaucoup. Ndega te koloba thème de bisa lelium kola lelo ezali le famille congolaise en Europe. Toko bandali boso na maman na biso parce que yende aza invité spécial ya lelo parce que yazali maman invité na biso bazali bana maman Anne-Marie Kachoko tulingi toyeba so koyebisa biso ndenge nini ovandaka na bana na ona ndako toyeba longo na balandi na biso ya Congo Foras. Merci beaucoup. Oui, merci ma fille Clarisse pour la question na yo. Na fandaka na bana nazanga moko pour le moment donc nakoloba ke na fandaka moko na bana na ngai nazana bana 5 3 garçons 2 filles na bana nanga to fandaka bien na tikala nga moko parent papa na bango nzamba se azwaye eza volonté na ye ya bisote mais ngai na tikali nazoko continuer vie na bango ensemble. En tant que parent bango baza bana na tangisaka bana nanga ndenge nini balanda basala vie na bango ezala bien en futur et puis bango pe ba yoka kanga na nyoso na yebisa bango ke bolanda botanga bosilisa lobby bokoma ba responsable ndenge biso totangaki biso papa na bino totangaki tosilisaki tozwi bino lelo moko akeinga na tikali boyoka kanyoso oyo nazoko yebisa bino bolanda ya malamu bana balanda kango soki na lobby ke nzela wana ozolanda eza mabe bana bayokaka na sepelaka mingi puisque de temps en temps oyo na yebisaka bango même na minute wana alakisi ngaki azolanda te mais basalela kango na tour nanga mama soki ke nzela ou bien eloko na lobby ke choqué bango bien eza bien te na lobby bien te ba yebisaka ngaki pe mama oyo lobby eza bien te to sepelité
toyokana tomarchaka ensemble na mitiaka liboso te ke nga naza mama naza mokonzi nini naza mama bako respecter nga en tant que mama oyo na moni ya mabe na ko corriger en tant que bana mais na mitiaka na niveau na bango poto solola lokola ba camarade puisque naza na ba camarade te ba camarade nanga bazalaka bana nanga. Merci beaucoup maman Anne-Marie Kachoko balende biso Congo Foras bokinde maman lobi alobi ndenga vanda kala bana na ye aidika bana na ye malamu bana ni bayoka kaye bayokela khabango. Merci beaucoup siko tozo kine na bana to tuna ba ndenge nini bavanda na ba parents na ba na Europe ndenge nini ele kaka to bandi invité na biso aza pembeni ya maman Marie Kachoko soko ko yebisa na invité na biso balande biso Congo Foras ndenge ni vanda kana na parents yo na UK ngai ndenge la fanda na parents festival na mona bango bazateka ba parents na mona bango lokwa bato baza ko pesanga ba relaxanga ndenge nini mukili ezali parce que bon moi biso ça nango eza différent au bon moi bango ba expert ba monaki parce que le fait que bango ba kolaki na mboka na Congo biso de coller place mususu culture eza ndenge mususu culture eza différent eza ko kendenzela mokote mais loko mo biso zwaka tozozwa culture ya Congo na culture ya awa pe tozozwa oya malamu lokola ya malamu a education culture ya Congo bona bazo l'acception de que il faut ko yoka ba mikolo il faut ko yeba nzela nzambe that's one la ndenge biso tozozwa ko kendena culture wana. Merci beaucoup, merci Nandengo yebisi ngai na balanda biso Congo Forest yo oyo kila khaba parana yo ozokanya se malamu ba yebisaka yo merci teza fait kotona Arnold so ko yebisa balanda biso na balanda biso Congo Forest na ngai ndenge ni novanda kana ba parana na UK. Merci beaucoup. Ouais, tu vas avant na ba parana bien donc on peut ça ba conseil c'est important na vie pour na biso to sali vie comme bangote bon bazana moins expérience donc leur place biso to mayel na biso ko suka bon ba ko baksa M+ donc na vanda na bango bien na yoka ba conseil na bango sori na okendenzela moko boye ya bisinga tenzela ne za mabe ko kende boyete na yokela bango po na ebike bani malamu nanga ko donc jamais ba ko ninga ki ngana kenzela mabe donc ba pesa nga conseil eza pour na bénéfice nanga mo donc na zo comme que bazo aider ngai na avenir nanga donc c'est ba yipsingelo na zo na importance makasi. OK, merci beaucoup. J'ai mis ma médecine noire oyo kindenge maman la biso na bana auto yambi na kati ya émission ba biso ba lobby ke ba vanda kana ba parents na ba malamu ba yokela ba parents na bango bazwaka oya malamu ba parents na bango ba yebisa bango wa mabe ba boka kana mai parce que maman pe aza muntu azana ba défaut na ye ko mona ezali malamu msupe bana ba ko mona mabe donc bazwaka ya malamu ya mabe ba boka kana mai na moni jemima médecine siko za na kati ya Paris ozo lande émission na biso na bokebi nyoso po oyo ke loko nini oyo na plateau na biso na ba invité na biso ba bombeli biso ba kobimisa na mokola lelo. Merci beaucoup. Maman, comme d'habitude tozo bandana yo parce que yo zali invité spécial na biso à mokola lelo de l'autre na yo maman, est-ce que kopesa mwana na yo liberté eza eloko malamu mpona yo ou bien eza eloko mabe? Merci beaucoup. Merci pour na mutuna na yoana eza mutuna malamu na koloba boyeki kopesa mwana liberté eza mabete puisque eloko nyonso tolobaka ke eza na point positif na point négatif eza mabe kopesa ye nyonso mobimba eza pe malamu kopesa ye liberté pona kote ya malamu na koloba ke opesi mwana liberté pour avoir responsabilité lobi pe ertango mwana aza kokola akozala lisusu na yote lobi akokende il faut azala responsabilité il faut tikela yeta ayebake nzela nazo kende eza vinanga oyo soki na sali ya malamu ngamu tuna ko gagner vie soki na sali mabepe ngamu pe na ko bebisa vinanga yi mais na kopesa ya 100% te puisque azaka ka mwana ezala nga mama lelo nazana liberté à 100% te puisque soki na kutani na ba parents nanga bako considérer nga kaka mwana bako pesa nga ke oyo te oyo
puisque kopesa mwana conseil ou kobokola mwana esilaka te même si okomi koko aussi longtemps que ba parents na yo baza envie ou baza invité parents mosusu ou mutu mosusu azo kopesa conseil azo pesa kaka na kati ndako na yete me azo pesa yo poza pembeni donc conseil ekendaka tina suka naza mama naza complet na nyonso te mais za na biloko mosusu pe nga pe na complétaka ngom na wapi na epa bana ou na kati ya société esika na zo ko vivre na baninga alors noko pesa mwana nanga liberté nyonso te ta mosusu eza na esika moko na tiki liberté mais et permettre ya ake na nzela oya kokaki kokende te na kotika la liberté mais na kolandaka ye pe na sima malembe mais liberté wana ezala te ke na kangi na kashoke bona pesa liberté na landaka ye esika nyonso te eza na esika na kotika ye na tala ye na mosika ndenge ni nazo ko avancer na côté mabe okopesa ye liberté bongo abimi ake kokutana na bato mususu oyo bazo kopesa conseil ya mabe na liberté na lobika angasi ba pesa nga liberté na komi mokolo na salanga moko soki aza mwana mayele te akoza na mayele meta mususu mutu akweyaka alobi na kosala yo eske mama aza musika obi ba papa baza musika ba kosala nini wana mwana koti na nzela mabe puisque minga wana kati Europe ezo kosalama bana bazotika bango liberté na ba loi oyo l'état apesa que il faut mwana koli o mwana sali boyo ko gangela mwana te ko beta mwana te ezoko bebisa pe liberté wana puisque mwana ko bima parent yebite eloko mwana zo sala libanda o na kata ba ya nini ya technique na ko loba ke na média surtout mwana zo tala na ba computer mingi so ba parent to za occupé mais chaque jour na ko sala na kata computer te na ko tala nini mwana zo sala mwana koti kuna azoko solola partout tant so ko solola na bato mabe o ya zo sala makambo parent zo yebate wana nde mwana koti na nzela mabe liberté et comme na nzela mabe puisque memi est na danger mais de temps en temps il faut surveiller otikiye ayeba ni nazo sala et ni nazo akoki ko sala. Merci beaucoup Guillaume Gisina particulièrement au Canada boyekinde maman la biso alobi ke ye a opesa mwana na liberté ma opesa mama mwana na liberté nyonso te parce que fois zala na musika zotela ndenge mwana azokende siko tozongeli ba invité na biso o lelo bazali bana ba yebisa biso est-ce que liberté o ya mukie ba boti ba pesa ka bango ba sepela kana ngoto ba sepela na ngote. Merci to bandi na yo Christian oyebisa ba landina biso ya Congo Foras est-ce que liberté ya mukio ba parents ba pesa biso yo sepela kana ngoto sepela kana ngote pona ngai liberté ba pesa ezalaka bien parce que ezako lakisa yo okomi responsable il faut okomi ko make ba décision na yo moko okomi ko yemoko yebi ko yeba kilatike onzelo ezanzela ya mabe nzelo ezanzela ya malamu parce que ce que au bazali ko surveiller toujours baza ko lando na mouvement ni so ko sala baza ko landa yo oyeba o expérience te oyeba te loko ni ya malamu loko ni ya mabete parce que bat bazali wana baza ko lakiso o eza malamu o eza mabe mais yo moko soko zu liberté wana okomo ko yeba que o soki na simbi yango eza moto na kozika soko le fait que commune mayele wana ezingo lakisa que ba parents na yo basali musala liberté na ba pesa ki yo mukio ane sa epesa ki yo mayele po ebeke o ezali moto te siko teli so tza poso to yeba la koutu ko yebisa biso est-ce que yo za poso te ba pesa liberté à 100% linka liberté mukende mama utu ko yebisa biso liberté à 100%. Mutu jamais en cause liberté 100% parce que ata soko zu liberté 100% osala nango nini mutu azo alingaka toujours mutu asala pembeni wana pona zongisa ye na place ata okoza na 50 ans 90 ans ata okoza parent jamais oza liberté 100% parce que bato baza pembeni na yo baza ko mona yo lokola miroir parce que yo komi mona te okomona katikata suki na yo te and le fait que okomona katikata suki no te mutu msoko mona ngo. That's why ozana liberté na 100% te mutu musu fois za pembeni po ebiso datike o ezali moto ko simba te o ezali loko mususu. OK. Merci beaucoup. Inviter les biso mususu wana to bombier donc à garder souffle la question de biso zali ko ya yende muta ko répondre donc abomana souffle na ye. OK. Merci beaucoup. Question na biso mususu o balandi na biso ya Congo Foras
boloba ki Clarisse tango koyamba invité la biso ya mukola lelo tellement ezali maman la bana il faut otenir la biso question eloko nini lisusu oyo ba parents bakoki kosala po gagner confiance et pas ya bana eloko nini bana bakoki kosala po yo maman za na confiance na bango donc bana ba gagner confiance na yo ya maman yo po pesa bango confiance. Merci beaucoup. Merci Clarisse pour la question na yo wana za question malam koleka mingi na webi sabino boyeke en tant que maman confiance ni na ko pesa na bana et bana confiance ni ba ko pesa pa na ngai il faut na ndenge na lobaki na lobaki liboso na pesa ki flash na lobaki boyeke maman ou papa po bana ba pesa ye confiance ou maman na papa ba pesa bana confiance il faut bazala toujours na dialogue na ba parents na bana il faut ezala soki dialogue ezate entre ba parents na bana jamais ndako ezala bien. Bana bando ko sala makambo na mitu na bango ba parents bazoyeba te bana bazo sala nini et puis ba parents bakangi munoko bana pe bazoyeba te ba papa bazo ko penser nini na kati na bango. Il faut dialogue ezala na kati ya bana na ba parents. Mwana moni mama moni ou papa moni abengi mwana koyoka mwana na yo soni te soko yoki mwana na yo soni nde obebisi vie ya mwana na yo yebisa mwana ieza a eza a me ko lobate na mwana ke i ekomi e ou bien e ekomi ka non benga eloko na eloko na kombo nango po mwana ayeba mwana découvrir eloko nyonso na kati ya ndako soki mwana ke ko découvrir eloko libanda wana vie ya mwana esali nini e baby puisque bato libanda bakopesa ye confiance ou bien maloba ya kitoko à 100% te ba mosusu bazalaka jalouse ou jaloux bakoloba mwana yo mwana kotuna eloko moko ya bien po bakwesa ye bazokwesa kote mwana te bakoloba ke toko kwesa ye comme ça ba parents na ye basala nini ba souffrir bakokosa ye mwana yebi ke bato yebisi makambo ya solo nzoka nde basali nini bakose me yo para na kati ya ndako yo ndoko yebisa mwana na yo vérité omoni eloko wana babenga yango tel omoni oyo babenga yango boye me oyo wana azana sembe soko simbi ye okozoka na maboko na yo makile kobima me oyo aza bien soko simbi ye okozala bien na maboko na yo donc yebisa mwana eloko na lo na kopesa exemple par exemple que na biso papa biso to koli ndenge moko na binote bino boza ba jeune ya sika bana bobota misika biso expérience na biso pe eto botamaki eza ndenge mosusu lokola nga na pesa ka toujours so na zotangisa bana na ngai na vie na pesa ka bango toujours exemple ya nga moko ndenge ni nga na koli na kati ya ba parents nanga ba parents na biso bazako yoka biso tango susu soni ya koyebisa yo ke mama omoni azoyebisa yo na ba parabole mais soki na ba proverbe soki au cas où que yo comprendre proverbe wana par exemple ngai nazako tanga nazokende benterna papa nanga toujours azako loba yo za like na ngai na taka yo likolo mumesa soki muto apasoli yo mukolo wana ngai na kokota prison na bani komituna like muto apasoli like na yena likolo mesa kokota prison c'est-à-dire pour dire que oza mwana mwasi ozokende classe ko baby sa classe na yo te ko chamiso na yo boye na libanda na babibali te tanga classe na yo osilisa mukolo na yo ezali oyo nzamba apesa atela kiyo akokita boko banana okosala oyo yo lingi mais pour le moment ozokende nini classe mais na côté mosusu po ayebisa yo eloko ba parents mosusu ba marchaka bamo akoyebisa mwana te ke kuna ozokende libanda na ba garçon tia ba garçon lokola bana basi solo na bango tête à tête puisque makambo mingi bana mibali pe bayebaka te fanisa mwana na yo yebisa ye puisque libanda ba fille mingi ya lelo ba kosaka ba garçon akoki kokende libanda na ndenge na ye mais lokola lingi oyo makambo nyonso atieli likolo ya mwana na yo ke yo moto sali boyo o moto mususu moto asali yango alors yo para na ndako po pesa mwana na yo mayele keba esika ozobima akomi grand garçon azosala makambo ozolanda ye ozoyebisa yeke na kolanda na sima te oyo eza mabe oyo eza malamu mais soko monike mwana nanga akomi mukolo ndenge na kobanda koyebisa ye makambo mobali na mwasi obebisi mwana na kota mwana mwasi pe zala ndenge moko yebisa mwana ke awa okomi mama période oyo ozaboyo kokoma mama tala ndenge nino tambola po okoya te silisa classe na yo tala oyo sala oyo kosala oyo te et puis na mwana mwasi
na kosenga vraiment il faut tirer attention mingi na kata ya mwana mwasi puisque mwana mwasi asenga ka biloko ebele koleka ba mibali zwa soin na ye pesa eloko ya zana ngo nécessaire mwana lo o l'argent de poche de façon que abima libanda muta yebisa alakisa yembongo alobake mbongo ba pesa kanga eza koleka kutu oyo wana ba pesa kanga na ndako ebongo eloko nini na kokendo ko welela libanda sombela mwana be intimité na ye pesa ye puisque akende libanda te bakosa ye pona savon moko et surtout que na Afrique ezalaki ke mutaki ko somba savon antiseptique ou bien savon munganga moko aye ko pesa fille pour fille amona ke mobala sombelinga savon te soki yo parana ndako zo pesa mwana nyoso tala ba biloko na yo intimité yango yo jamais mwana akolanda oyo ya libanda wana nde vie ya mwana mwasi na ba garçon bango basenga ka biloko te mais yo yebi ke mwana nanga il faut alata bien po abima libanda erazana baninga na yo ba o balati bien akolobake ngape na bimi moto ba mususu bazo alataka bien sala kabo ekotinda ye na eloko mabete ke akende ko yiba akota na groupe ba o bazo ko sala buzoba akoloba te oyo nga na lingi na luka na epa na biso ba para basala nini ba pesa kanga mwana jamais akoki ko bebisa et puis erozo solo na bango en tant que copain ou copine bana bako bombela yo lisolo te nyosa komona akoya ko yebiso puisque ayebite nzela ni na koki kolanda yo ko yebisa yeke te o yeza bien o yeza mabe aloba ke te papa ba yebisa kinga oyo moto yazo o ya yebisa kinga yeza mabe seke na ko salela ngote oyo yango oyo ndena kolanda pesi bango confiance bango pe bako pesa yo confiance boko banda ko solo la lokola ba camarade wana nde boko mema via malamu na bana mais soki bozo solo la na bana te mwana ye umche nko yinga okomi Léopard Oganga. Non. Liboso Oganga te. Lobana bana solo la malembe bana bako yoka. Yope bango pe bako yoka yope oyoka bango. Mais komita avant na devant te que moi na lobby loko yo kati ye lobby loko nazo papa ou naza mama il faut ngana loba yo loba te. Yoka mwana na ta muso za na raison. Ok, merci. Voilà, Nebisa Congo Foras, Bokinde Maman la biso lobinga kutu ya bino sika la vanda qui n'a vandi nie parce qu'il a reçu le loro lobate pour maman déjà lobby siko toke pas Arnaud d'inviter la biso zali mwana to li kotu na papa Arnaud yebisa biso est-ce que ma comme maman la biso lobby en tant que yo mwana eloko nini yo ko sala pour vraiment oyo ke la maman na yo pour gagner confiance ya maman na yo elo ni yo ko sala oyebisa balina biso ya Congo Foras bali ko landa biso na ngonga lelo merci. Ouais, merci beaucoup. Elo ko sala ezaki il faut être responsable. Donc pour nous gagner confiance à Montignos na vie il faut donc au sala ba devoir na donc ce qui est le mort il faut ça lango donc il faut au salango pour la mutuana et que mutuana aza mutumo na ko cha confiance quoi donc c'est le mort que ba parents il faut ba mona que mona ana aza mona mort mutu salara mona ana aza mona mort aza responsable mona ana soit que libanda ata ba influence ba mususu que aux été pour na nini aza na éducation de base aza na ndako oyo ata bimi libanda motoroki oyebisi lo différente. Donc éducation pour nos projets d'éducation dans la famille zara na katenda kote les appels libanda auquel temps auquel libanda na batumsu ba il faut ba sentir ba yeba ke mwana na ozomone bo aza bien éduqué na famille na. Donc par rapport à ce temps qui n'est pas battu par exemple ça on peut na matoi ya ba parents na autant ba parents no ba yoka ba rapport à bien wana bazo peso pe confiance les sous baby que moi na biso mutu nezo sala ayoka ba conseil et puis ba éducation toujours pe ça et azo comprendre on peut azo manifester on na ba acte na donc eza les kamba ba acte eza ate ki oyoki regardant na mutemeza ki oyoki après manifestant ba pe ba moni ki oyoka ki likambo na ba piso pe ba pexio likambo ba pexio au stoppant. OK. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Didier Masuki Mobile Yamande fois Pembe. Debi ke ici ko zali ton ko landa émission oyo oko comprendre eloko nini o biso tozolo bana poko ya lelo elongo la ba invité na biso. Merci beaucoup. Na balanda biso a Congo Forest Sika ezwami bino. Nazongi lisusu mama na biso kande toloba ki ozali invité spécial ya mkola lelo po ozali mama, ozali nzete, ozali nzela parce que biso to bimi ce qui biso to bimi to za bane za grâce ya yo mama parce que yo nde mutobo tarabiso siko to yeba mama malgré tout confiance wana malgré tout dialogue wana eloko nini penza et cela qui bana ba beba en Europe malgré tout confiance malgré tout dialogue lo nini vraiment cela ka po bana ba beba. Merci maman. Merci ma fille Clarisse pour la question na yo wana na koloba boye ke bana ba beba ka awana Europe ceux qui bana bazor beba awana Europe na koloba ke ndenge mwana awuti koloba ke éducation source nango ibandaka na famille soki na famille base ya malamu ezate mwana ko bima libanda akoresirite akobeba mais soki na famille base ezali même si abimi libanda amoni yango alobi keten na kati ya famille nanga bayebisaki nga boyete eza boyete mais soki ke na kati ya famille aza koyoka te base na ye eza bien formé te akobima libanda akobeba toujours puisque akoyoka oyo akoyoka ya ba camarade akoyoka ya bato ya akomona ya ndenge na ndenge mwana kokende kobeba et puis deux faute mususu ekozala ya biso ba parents na kati ya ndako puisque tozolandela mwana te otiki ye ndenge tolobaka ke wana liberté totale donc na kati ya ndako akomi ko gérer vie na ye indirect aza ye moko pe omoni era ko bima libanda alobi ke na ndako nazanga moko na libanda pe nazanga moko ayebite wapi ya malama azoko sala wapi ya mabe azoko sala. Alors na ko compléter lisusu ke bazo beba mingi soki abioki kaka ke loi aweza pona bana puisque awa na Europe surtout awa na Angleterre komeka na bana te komeka na bana te yo parent obeti mwana afundi na social afundi na gouvernement bato social ba yoko boto le mwana même si yo mama ozalaki na raison mais soki mwana lobi bango bakipaka te ke toyoka nani ba parent pona nini mwana komi boye bango ba mwana kaka mwana soka lobi kaka ba beta kinga esili basali nini bazui me bayoki yote mais yo papa yo mama awa na Europe ezate ke balobi ke ko beta mwana te beta mwana na mboko te me beta ina parole ko beta na biso awa po aloba te ke ba beta kinga beta ina parole ata era ko kendo ko fanda ako réfléchir ako fanda ke mama alobaki boye papa alobaki boye ce que za mabe ce que za boye ce que za boye na ko sala ngoli susu te mais ce que azake mutuna yeke ezoko yokana te ou alobi ke na lingi na kende alingi liberté wana ye moko akosala kama tata puisque tozo mona ngo bana mususu aza bien ndako ba parents ba éduquer bien mais à un certain période et surtout que na période ba adolescent surtout bana ba côté na période d'adolescence il faut za na makasi puisque adolescence bana eza blague te soki yo mama ou soki yo papa oza makasi te tango mwana komi na période wana mwana ko dérouter puisque mon sous azo sala ngo sous action ya période ye mo azo yeba te nini azo sala mais yo moto zo mona ye yo nde moto ko maîtriser ye po abeba te abima te mais ko maîtriser ye pendant âge na ye wana ce qui aza maîtriser jamais mwana ko bima libanda akobeba te makamnyo so ko kende bien mais ce qui ke na kata famille déjà abebi botiki ye na âge wana era ko yako surtout déjà makambo nyonso abibi si caché na ya vie na ye abimi mwana mabe mais et pourtant que ezaka na ba période bana mususu ba mimaka ba période d'adolescent dans le calme ba mususu ba mimaka ngo basi ba mimi ngo na libanda na mobulo ya mibali alingi awa mibali pe abimi libanda ameli makaya ameli masanga mais ceux qui bino ba parents boza makasi boyebi ke mwana za na âge wana ko tika yete obeta te me fandisa ye yebisa ye ke tala esika ozali tala esika okende mwana ko yoka era ko silisa era période wana ko sila mwana ko komba calme o ndima pete ke ye wana mutaza ko tamso mutu e mingi okofana wana bandi ko lela lobi na ko sala nini te loba aza mutu ezo sala azo tanga ou azo tanga te me akoyoka. Okay.
Merci beaucoup na maman la biso, merci vraiment hein. Gloire to save de Paris. Herman Ngumba babote motema ndi Hélène na banzi oyo ki mama na biso ndenga lobi soki mama zo lobela yo kaka parce que so yo ki to bima libanda to oke na libanda okotelengana to songeli invité la biso ya bukola lelo Christian so ko yebisa na bala na biso ko force bazo ko landa biso lelo eloko nini esala ka po biso to beba eloko nini mama de alobi aye biso toyoka raté so toyoka je la poto loi ezapo na biso bala mbala mako to bimisi ba papu siko eloko nini pression nini oyo zana ngo apa o mama lobi ezala ka ke biso to beba so ko yeso bala na biso Congo Forest. Merci beaucoup. Raison c'est belé et les bosses allés soki ozali ozoke lokola kutala lokola ngai mwana soko ke na école baninga na omsusu basana biloko yuzana ngote like baninga no basana bazoka toujours ba téléphone ya sika yuzana téléphone ya kala entango soko mona biloko moka bongo za ko influencer yo na niveau ke okomika na posa ozwa yango lokola biso tozana famille africaine ba parents na biso ba kola ndenge mususu ke ba biloko lokola ba téléphone ezali biloko ezali leaks biloko datiki faut ba travailler pour nango mais awa mwana na mutu azana ndenge na sola kambongo batu misusu ba pesa ba gouvernement pesa ba mbongo bana misusu ba utina famille ya riche bana misusu ba bazana ngote ba komi ko envier yango le fait que komi ko envier yango biloko nyeso zo mona ndenge so ba ko lakisongo le fait que komi na posa nango ataso ba lakisi ke il faut ko yiba o ke no yiba mais soko za na fondation ya malamu na ndako na bino ata soko moni biloko anye sone ko influence na loko moko te parce que ebi datike oyebi ke o ete le place na uti nzambe le fait que nzamba longo libiso na Congo amemi biso awa place éducation ezali free ezali gratuit aux yeux éducation wana oyebi place onga na komi yango soki na yeux éducation na place na okoma yangwana biloko nyonso nazomona na kozongo parce na ozomsala bien. OK, soki na landio na bokebi nyonso oyebisi Alvin Benzema del Piro SMS Libanga na garçon privilégié na kati ya Paris oyebisi bon ke yo soki ba pesio nyonso na oposa obimana libanda te obeba te la soba pesio biloko nyonso otangi ba kombo ozaloka na kati ya ndaku te ata okozala la ndeto lobaki okozala pesio biloko nyonso malamu mukile kopesa mais on a toujours le fait que biloko na malamu baza kopeso et comme habitude pour na yo comme normal ils sont sous l'exité biloko au monde libande comme lex parce comme biloko asika daso basolo daso nazolo baki ce qui fonda aussi fondation malamu na kata ndako na bino ba parana o balakisio tala place au wuti tala place au komi en soko baby place oyo tala place au koma. OK. That's fondation ya mwana. OK, merci na balena biso Congo Forest. Ceux qui la date qui va inviter la biso na bokebi nyonso mama lobi na biso ki biso bana poto beba te. Il faut to yo kaka. Moi na pas lobi po biso to la to ki mate to za la libanda te. Il faut ba mama na biso ba sepelisa ka biso. Donc la babloka mike biso to kenda romona on libanda lex ba pesa ka biso po e libanda to kendara e comme reloko pamba la misu na biso. Merci beaucoup. Et nazongeli la maman la biso comme bokeseni edes makinu yame alobi maman to na maman la biso eloko nini vraiment me mara séparation na kati ya foyer en Europe bana na maman guerre bayoka la raté eloko nini vraiment et me mara séparation na kati ya ba famille na biso na kati ya Europe siko to utara ba Afrique to ye to dalaki bien to gomi mbala mara guerre. So oui, c'est des qui nous y a Messika Vandi na Paris aeba. Merci maman. Merci maman Clarisse pour la question na yo. Et là que c'est para kabiso ba para na bino ban awa na kati Europe. Oyebi ke na Afrique mwana azalaka na mbongo te ndenge ba para ndenge Europe apesa ka mbongo awa na bana. Différence à vie na biso na bana awa. Mwana za wana gouvernement tango susu apesa ka ye mbongo. Mbongo wana mwana zana na aja zana ngo
puisque awa banda mwana koki kosimba akoki koya kozwa mbongo na ye na maboko boye soki ke ake na université mais babandaka ba secondaire na bango ti bayoko koma dans secondaire, c'est-à-dire awa na collège mwana aza nano na maboko na yo mama tango akokisi 18 ans mwana siko même si aza na compte na ye yo mama ko pesa ye carte tango ya kokisi 18 ans akende koyeba ke ndenge ni na koki kozwa mbongo na ye na machine et puis carte komi na maboko na ye mais aussi longtemps que azana se ya 18 ans mwana azana na maboko na yo parent tango mbongo ezana maboko na yo parent soki ke erozozwa ba mbongo na ye po ya kopesa ye ya kolia na ye ba ticket na ye ba nini oyo azana ngo besoin soki yo mama okangi maboko o papa do bino ba parent bokangi maboko bolingo ko yebisa mwana te mbongo ba pesa kana compte na ye po asala na makamba classe bozo pesa ye te wana esala kanini ebenda ka guerre puisque siko mwana azana besoin bino mbongo bozozwa po na mwana bozo sala nini bozo utiliser ngo po na ba besoin na bino ba pesa ka yo yango po na mwana salela ngo po na mwana puisque bino ba parent bozana misala na bino pe bozo kosala ezoko pesa bino mbongo ya mwana bano ya mike somba ba jouer yango social atambolaka kotala na bana boyo baza kobota soki azana mbeto na ye moko soki azana ba jouer puisque soki mwana pesi rapport ke ngana zala kata na jouer moko te yo memi ngambo pesi po pesa ka mwa mbongo ya mwana même eza ebelete ya muke wana il faut osombela mwana eloko na ye wana alors mosusu bopesa ka mwana te mwana memisi bino matata il faut mbongo sala nini ebima soki ebimi te aleko so nikoti na ndako séparation ebandi mwana bandi kokende kofunda bino epa leta babetaka ngai bapesaka nga te po azwa liberté kokende kozwa mbongo na ye moko kuna. Okay. Merci maman na biso mabila charmante Jessica Lunda na loba suni nani loka loba te do soki biso to tomora ba parla biso nda ku to tomora pour la mbongo dans son mbongo bimite okangi anglais osiliki do fo mbongo bima siko to koyeba mwana azam panzi a aloba ye eloko nini memara séparation na kati ndo eloko nini sala pour mwana avanja kangeli mama kanda guerre bayoka na kate est-ce que ezaka pona mbongo nde mama lobito ezana makamu susu voilà, merci beaucoup. Eza ba facteur ebele et que ça séparation. On a que le ba pone le que ça la likambo ya intégration. Eza moni biso ne to kolina Europe to kolina culture musus. To kolina culture ba parents na biso ba kola nango. La culture biso to kola nango eza différent. Donc pays o ba kola nango na ba loi na ndenge ozalela na Afrique na awa eza différent parce que séparation ko salma ndenge ni soki parent aningi amema vie ya mwana aninga amema vie ya mwana na culture o ye akolela sans take in consideration que mwana zo kola awa na mboko etambolara ndenge mususu donc jamais aucun forcer muta mais ma culture l'Afrique pour na libanda robima étranger donc biso nyos toza pour ça to s'intégrer na mboka pour na to marcher bien pour na to bénéficier na ba bénéfice za na mboko donc mais ba parents mususu na aucun loba ezake bani ko s'intégrer te na façon ana qui créer ce que différent pour comprendre te mwana nini pour na mwana zo mona vision na eza na société mususu parents pas au monde na vision na société mususu tomba na gap na katikati donc angwe osenga ke ba parents ba ko s'intégrer na mboko pona soye ba s'intégrer ba ke mwana bana ba lingara boye donc ba soye mwana déconner na ko sala boye pona zongo sena nzela donc yangwane yo créer union na kati ya famille quoi donc ba séparation eza mingi ke likambuke parents na mwana bazomona maram différent. OK. Mwana bazomona eloro mususu, parents bazomona eloro mususu, bazana different point of view. Donc pour na to raison, il faut que les parents comprennent que awa eza territoire moro différent. Donc eza different territory. Eza ndenge bango bazala été na tango kala quoi. Donc c'est ba s'intégrer na niveau na baby que mboko tambola boy. Donc ba comme comprendre ba na bango facilement. Et puis, il y a raison dans la famille. Ouais. Ok.
Sarah Diakona maman la bébé Soraya Médici est à la carte à Brésil oyo kindenge moi la lobby qui est là que même séparation que mes parents balinga ko s'intégrer te na carte ya culture ya Europe bon batika la kala mentalité la bon ba outi Afrique donc ba mona ya il faut ba sala o bon ba yebi na Afrique bana ba boya to ba malibanda ba bayangwe bazaka na pose que bon ba vivre le rôle là-bas baninga la bomba ali covid bazali covid baninga la bomba vivaka tozongeli mama na biso jipela anzinga na Afrika loba kito tuna na mama otoko ya mbalelo maman eloko ni toko ko sala pour te stopper séparation ezala na kati ba papa ezala na kati ba famille na biso ya Europe parce que ya linga ya Europe azo banga donc aza pour ça ba renseignement bien comme ça on ya na Europe ay bandeni ko vana na ba famille ayo kuta awa eloko nini vraiment to ko sala pour te stopper séparation wana soko ko ebisa bala na biso ko force ba la biso. Merci beaucoup maman. Merci pour la question wana. Na woloba boye que pour éviter séparation et parents na bana il faut donc bana bayokana dialogue ezala na ba parents bien que culture est différent bana mingi bazobotama awa na Europe bana mususu pe bien que bazo botama na Afrique mais soki ba komi awa bazozwa culture awa parce que bazo kokoma kokola awa mais pour que séparation ezalate il faut entente ezalande na lobaki que dialogue ezala entre bana na ba parents ba solo la kamingi bana ba comprendre que ba parents na biso pe baza na culture na bango et ba parents pe ba comprendre que bana baza pe na culture na bango ba se mêler les deux cultures ba yebake bon biso to kola ki boye pona bana tozala na guerre te il faut to yoka to sala oyo bana bazanango awa et puis bana pe bayebake ba parents na biso ba yaki na culture na bango eza mabete eza ya bien pona ko sauver pe vie na biso ba yoka pe oyo biso to zoloba eza kaka te ke soki ba pesi ye eloko nyoso po eza ya ye il faut kaka azwa eloko erto somba ka biloko na ndako pona kolia toliaka nyoso na mukolo moko te lelo kolia ndambo lobi pe bombi puisque lobi pe eza mukolo lobi osala nini okolia oyo bombaki mais soko lobi ke olie nyoso lelo e bongo lobi okolia nini il faut binomi bale boyokana na le de culture to yokana ngana lobi ke te na culture na biso pe eza bien pour soko landi oyo okobima soko landi oyo ya bino pe ta mosusu okokweya mais ya bino pe ya bien pe ezali nyos na kolo bateke na Europe ba culture na bango nyos eza mabe ya biso kuna na Afrique ya mabe pe ezali mais il faut kopona oyo ya bien ya awa na ya bien ya kuna bosangisi et komi bo moko ndebo kozala bien bo conduire chemin na bino ya bien. Ok, merci beaucoup balana biso nemi boya Demba la Paris boye kinde mama lobby il faut to kabula 50-50 to zipe ba ondambu to zipe a ndambu parce que maman poko linga la été yo ke la été yo ndaka o bon o ya ute en Afrique obosani to uta na Afrique to zi 50 ya Afrique to zipe a 50 il faut vision ezalara toujours que to uta na Afrique to bosana te que culture na biso pe ya malamu ezali ya mabe ezali to zi ya malamu 50 to bombi to zi ya mabe to zi ya malamu pe awa 50 to bombi to sangise ko sala 100%. Christian so ko pese la balanda biso ko mo forage eloko nini pona yo ko sande ka to tunaki maman so ko sala ko yebisa balanda biso ko mo forage eloko nini o yo ko sala po o biso bana to ko sala po guerre wana séparation wana esila na ndako. Merci beaucoup. Pour la séparation ici là, la il faut battre boyo kanyesa na kati. Parce que local bosse ça la ceux qui battent bazana boyo kanete, ata ceux qui culture est différente, ceux qui n'était bon battre ce bazo ken na mto ken zela na. Mais ceux qui sont na boyo kane, to boye ba place nini o ezali malamu, place ni o ezali mabe. Parce que tant que tu as solo la mort mon âme tazana opinion nae le fait que mon âme tazako bring opinion est différent que soit comparé on a mutu mususu et ça pour compléter biso parce que yo ko mema idée na yo culture na yo o moneza ya malamu ngala memi idée na ngala moneza ya malamu mutu mususu memi idée na e tant to sangisa ngo business to moni que business to za malgré tout to za ba culture différent mais objectif na biso et za ndenge moko
so ce qui biso tobandi ko solola tobandi ko yokana datike biso na Europe tozana culture o datike eza ko pesa loi ezali like ko beta mutu te na Congo kuna ko beta mutu na malgré tout ce ko moni mwana sali mabe obeti mais obeti mbata pono zongi sina nzela mais il faut ko lobela moi pono zongi sina nzela tant biso bo songani bo comprendre datike olina beta mbata na lobela ye si matango tant to moni mwana soki mwana asali loko mabe asili que le parent né a bengi social ya kolongole si mama tikali ye moko bo abosani ke mama yene muta encadra ki mama yene muta bota ki sima na Congo culture Congo ça ko banga parent soko si culture wana au memion weba datiki funa banga parent na ngai. OK. Merci beaucoup, merci vraiment Christian Ndengo yebisi balani na biso Congo Foraska. Il faut toujours na botosi ya kobanga ba parents na biso parce que ba mona pas si balongoli biso na Afrique tomba yaka awa tant to yaka biso to balukeli ba to ko ba maître. Donc faut to yoka pe ba parents na biso ba o ba lobela biso so ezaya mabende ka mama na biso loba ki ya mabe. To tiki yango ya malamu to landi parce que yi pazaka muntu nde biso potaza muntu yi paza muntu. Merci beaucoup balani na biso ya Congo Forasi nazongeli mama na biso siko ndeko na biso mroboye azana France alobaki to tuna mama na biso que habito 5 c'était vraiment motuno to tuna mama na biso à répondre biso vraiment alors alors ba éducation pour éducation pour eloni de cela pour ba la biso na katenda pour biso ba la yo mama tout ça l'éducation malamu toto bi mana libanda ba ngani patela bi au mona maman Marie Anne Kachoko mona mo exemplaire mona mo kitoko mona mo botosi eloko nini vraiment maman éducation nini ko pesa biso bana pour tout ça exemplaire la bala esika to zali ko kende. Merci beaucoup maman. Merci mwana na c'est important. Question na yo éducation nini na koki ko pesa na bino bana po bozala exemplaire na balabala éducation na ko pesa yo na ndako nga moko na ko pesa yo éducation o nga na zwaki éducation na ko pesa yo oyo bima libanda ozala exemplaire lokola nga moko soki ke nga na bima libanda na yibaka te nga na bima libanda na sona kana moto te moto nyonso na mona kana pesi mbote oya ndimi mbota ndimi oya lingite puisque bato mosusu ko pesa mbote mbote eza signe ya paix mbote eza kopesa esengo na moto opesi eta mosusu abude ta mosusu andimi ta mosusu andimi te ta mosusu pe ayoki na yete meza problème te mais na bima libanda na kenda ko bunda te na kenda ko yiba te na kenda ko swana te yo mwana ozomona jamais au mona moto aye kolandanga ke mama na yo afingi nga libanda jamais au mona nga moto aye kolanda ke mama yibi eloko kona bakangi ye pona nini yo mwana obima libanda okende ko finga pona nini yo mwana obima libanda okende ko yiba oyo nga na yiba nanu te yo ke ko yiba ba yo yebisanga ke mwana na yo ayibaka est-ce que na kata ndako biloko na lesaka yo na yibaka te na kenda rappel libanda na kenda ko lukango na mutoki nanga na sali musala na yebi ke na tiki bana ifona lesa bana na ko sala na mutoki nanga na yo ko lesa yo pe zo exemple nanga lobby o sala musala o lia na mutoki na yo tour na yo pe ya koboko la bana na yo o lesa bana na yo na mutoki na yo éducation nga na ko pesa yo ke nga moko na exemplaire na yo soki nazo kende ko yiba soki nazo sala buzoba soki nazo sala mabe nyonso yo koki kolanda yo koloba nanga ke yo sala kango e bongo siko zo yebisanga nini sinazo za exemple na yo mais soki nga na sala kango te jamais yo koki ko sala ngo na ko yebisa yo nzela malamu na ko yebisa yo nzela mabete mutalibanda koki ko kosa yo ayebisi yo pona jalousie ta mususa yebisi yo ke omuni esika wana soki oke wana okozwa mbongo na Afrique mingi bandika nini kisi keno kozwa kisi okozwa mbongo yo zo sala musala te ozo kisi mbongo ngo eko ya ndenge nini soki yo musala ngo ozana ngo te soki pe olingi classe pete okozwa mbongo te kozwa kisi te mais sala tanga osala okozwa mbongo mais kokende koyiba te nga moko éducation na kopesa na kati ndako ke nzela wana eza mabe kolanda ngo te nzela oyo eza malamu landa oyo yokelanga landa mais soko lobike na kolanda mama te nazo landa nga wana olandi ya yo eza nzela nga na lakisi yo te eza nzela mabe okende kokweya faute kozala nani bato na libanda bakoloba ke mama na ye aidike ye bien te atangisaka ye te aelobelaka na ye te alobaka na mwana te obe ayebisaka bana na ye te apesi bana éducation ya mabe nga na kopesa bino éducation ke boyoka oyo nga mama na lobi soki nga na sali eloko yo lobi ke eza mabe
kolanda ngo te eza mabe kolanda te lobela nga pe mama eloko wana osali nga pe na lingi te libanda bafinga nga kuna ke mama yo osali boye oza boye nga pe mama na kofana loba ah bana nanga na koki ko yokisa bana nanga te puisque oyo zo sala libanda ezanga bato azo koloba ah Anne Marie azana bana bien eza lokumu nanga bino pe bozole ah to mona ki mama na bino bozana mama bien eza lokumu na bino nazo sala ngo po bino pe bozo lokumu ke bozana mama oyo azaye bozana ba parents oyo baza be éduqué bien éduqué bazo sala makamyo na miso bato na koloba ke bon éclairage quoi na nzela bolam mais soki na sali na nzela mabe bino boyo ka soni boyo to mona ki mama na yo wana na ko ya telemi boye kuna na ndako papa na yo boye papa na yo to mona ki yena basi boye eza soni po na bino bana mais biso toza na nzela ya bolamu bato nyos bazo mona exemple ba lokumu eza ya bino to moni mama na bino aza bien mama na bino aza gentil mama na bino atambola ka boye eza lokumu na bino eza réciproque ndenge tozo lobake bino bana bozo sala eloko malamu lokumu nanga bino bana bozo sala eloko mabe soni nanga bakoloba mama wana bana bota bango nyoso tala makambo basalaka nga na komi koyoka soni baloba ke oboti mwana oboti motema te kobota eza elengi mais koboko leza nini eza passé bota mwana bokola kobokola wana eza ba conseil na nzela malamu ozokolakisa bana bakobima okosepela bakoloba abota bana na etala elengi ya bana na koyokela bino tango bino bolandi oyo ya bolamu nga na pesi bino na ndako bobimisi libanda na kosepela. Okay. Merci beaucoup, mais j'ai 30 na kati Paris. Oyo kindenge maman na biso, ayebisi biso bana na ye, alobi ki il faut toujours que la rabango apesi exemple belé tonto ke de libanda to bundara te to yiba na biso te. Soza mbongo te otiki soza mbongo osombi question ozayeka pona maman zaki pona bana te question mususu tozongeli susu maman tonto yeba Sephora la kati ya Paris à lobby Sephora Dorcas na Paris à lobby maman pourquoi bino ba maman na biso osala ka différence entre éducation et correction donc bino bosangisango kara poso ba yesu bino éducation bokanisi ko beta so yesu bino éducation bokanisi ko punir mwana donc pour na nini bino boko ko la différence na te existera entre éducation et correction ce que koyebisa Dorcas na Paris ayeba ayoka ce qui vraiment base likambango ezanini. Merci beaucoup maman. Olobi nanga éducation na correction. Éducation eza différemment à correction. Correction eza lokola mwana sali erreur. Oyebisi mwana ke esika wana ozoko mwana eloko wana osali eza mabe eza bien te wana ozosala mwana correction puisque prochainement aya ko sala eza lokola mutazo koma na papier ndenge batangisaka biso ebandeli alphabeti na classe bazo loba comment a yo komi e professeur akosala nini azo corriger oyebisa ke lettre oyo komi eza eza a te tala a ndenge bakomaka wana nde professeur asali correction ndenge ngape mama na ndako na lobi te kobima lisusu na butu te puisque na butu makambo mabele kaka mingi bakoki kosala yo mabe wana nazo ko corriger puisque olinga kobima na nini na butu wana eza nazo ko corriger yoke kosala ngo lisusu te. Éducation eza autre éducation sikoyo ofandi na ndako ou na classe bazo ko éduquer yo ndenge nini o vivre na kati ya société na bato respect oyeba ko distinguer wapi mukolo wapi leki wapi mwana. Alors respect wana zo ko pesa wana eza éducation bazo ko pesa yoke tosa mukolo tosa peleki ndenge nga mama na mitosa na tosa pe bino bana wana eza éducation na zui puisque bato mosusu akozala bayebise ke pesa mukolo respect azui mukolo wana atie na age na ye abandi ko finga abandi ko wana eza éducation te bayebisi biso respecter mukolo pe a respecter yo puisque biso nyonso tosa bato soki yo mukolo bandi ko finga na miso ya bana pe babandi ko sala nini babandi ko kende ko finga libanda wana eza éducation ya mabe yebisa mwana ke soki omoni mama na nzela mama wana aza lokola mama oyo aboti yo puisque aza mwasi lokola nga aza mama na yo tata wana aza tata na yo aza lokola tata oyo abeti yo puisque tata wana omoni na nzela na mama wana omoni na nzela
na kati ya ndako baza na bana ndenge yo mwana nanga ozananga pesa bango respect bango pe bapesa yo nini respect wana eza éducation mais soko oyebisi mwana distinction te ya koyeba ke nani a respecter ou bien nini asala te wana confusion ekoti na kati ya mwana correction eza asali eloko mabe corriger te mosusu kosala ngo te eza mabe wana eza correction mais kopesa éducation eza éducation ndenge nini a vivre na kati ya société na baninga ndenge nini a se respecter et a respecter pe baninga puisque na kati ya classe bino ba jeune dia ya lelo professeur azoko tangisa kuna yo kuna na simozo beta masolo so na yebisi oke kanga muno ale yo nde muto kosila ko beta professeur est-ce que wana eza éducation malamu c'est que wuti yo beta ka parents na ndako ko beta muto azoko pesa yo mayele na côté éducation respecter ye puisque azo pesa mayele pour na vie na yo lobi ko mamoto puisque ye pe ba pesa ki alandaki ye a respecter yo pe soko sali mabe alobi te bongo te apeso abeta pete mais aloba na yo wana eza respect eza éducation. Merci beaucoup. Toyo qui n'est maman bisa lobby c'est fera d'orcas. Oyo kit n'est maman lobby éducation ezali collection savoir vivre l'acceptation savoir vivre ndé toyo ko va na bat corps. C'est ça que so sali mabe biso ka d'orcas ko bimali sus na butu te butu za mabe nzela ozo kende za nzela ya mabe distinction maman na biso asali yango wana. Maman na biso Alicia Rose Wingi alobaki to tuna maman elo nini esala rapport bana ba biso bana to ko pesa bino to pasi yebisa biso elo nini fo mo biso to sala pesa bino to pasi obo ko supportant ngote biso to yebate ndenge invité na biso alobaki maman mona A mona mona B maman mona C mona mona D siko occasion où pesa meli yebisa biso bana mama eloko nini biso to sala ka o pesa ka tout passe pour voir aussi portant monter. Merci beaucoup. Eloko pesa ka biso ba parents mais tout passe to ko ga aussi porter teta mususu ngana zo yebiso eloko ozo yokata na lobi boye ta mususu na zo loba yepo ozo loba wana pesa moto passe ta mususu na lobi ke lelo na yebisi oke eloko yo otie awa eko kwesa moto basinga obo kitsaka awa eko kwesa moto lelo lobi te mama na kolongola mama mati mama akeyi mama gozonga kuti basinga fandika esika wana okokuta ale basani bana ali bana tongo atile kola mesa eza tana ngo ya kolia soko lia osilisi ora barase nyoso kezi nini okeko tana cuisine olongoli mais mama ko yebisa mama ko yakokuta nyoso nandeko kitisaki eza kaka wana banda tongo donc ekomi na poko mususu basani mususu ezo ya kobima po ya kokuta ngo wana ya kopesa mutu mama passe puisque mama pa alembi mama pa aza mutu soki mama abima yebike eriyo komi oza mwana muke boza bana wana yebi ke ba yebi na meloko te nazo la sabino ndenge donc nga nazo sala bino pe bozo landa ke mama sala kabo bo koli mama abimi mama travailla kami oyo biso pe oyo biso to sala kami nga na ko ya bino nyoso bo fandi na bino bozo tala ka mama donc il faut mama ke na ko lokota biloko nyoso oyo biloko kinsi wana ezo pesa mama musala se alembaki na mbala mibale mama lobi na kufi bana oyo bazo sala ni donc mama ko biko yoka mutu passe azo kanisa ke est-ce que bano ba ko banda ko sala bango moko soki nazate lelo awanga nakata ndako bino so bozo sala ngote est-ce que ero ko vanda yo moko oko sala makambo wana oko ko sala ngote puisque on mesana na yo ko vanda lobi ke mama asala siko mama azate po telema oko banda ko lala na salon na basani na bilamba na bakiti nyos na désordre puisque mama azate ko ya ko bongisa mama sa akei mais bandaka ko sala ngo sikoyo comme ça c'est quoi ça na lobi mwana nga azokola bien ndako na ye akozala bien ndako na ye akozala propre biloko na ye akozala na ordre surtout désordre na bino bana lelo na bilamba bobwaki kona basani kaka kona mapapa kona donc désordre na kata ndako wana eza vitin ye ko pesa nga mutu parce que na jebi ke mwana nga akomi kabakata mobali mwana nga akomi kabakata mwasi mazaka na kata désordre donc désordre wana okokende ko tangisa na bana na yo moko puisque génération en génération ilandaka ezo landa ke papa era lia basani sa fanda na messe sala ke loko te mama pa logoli te mama pa amoni yango normal wana ezani donc il faut continuer mais pona casser ango ngani mutu e pasuka un jour ce que naza envie bino bobali bino news bokei na ye na ndako na yo na kutika ndengo zalaki ko but na ko yo soni puisque batu ngamo kote nazo ya na ndako na yo ba camarade na yo ba yaka
ba camarade mobali na yo bazoya soki oza mobali pe ba camarade na yo bazoya ba camarade basi na yo bazoya bato wana tomona bango libanda kende na ndako na bango mona ndenge bazalaka na fo wana epesaka biso ba parents mito passe il faut eloko nyonso surtout négligente botika négligente bo négligeaka biloko mingi même oyo eza nécessaire eloko soko tie ordre okoyebaka eloko nanga eza wana esika wana na tie dossier nanga malamu esika wana na tie eloko nanga oyo soki na kangi nga naza awa soki na kangi misu nazoyebaka soko sengi ngake mama na linga eloko te misu nanga eza kokanga na yebi na kochaka loboko boye esika na tiaki na zwi mais yo soki na yebi soki pesa nga eloko boye ndako mobimba ko panza obandi ko pona nini désordre yebi te wapi ezali botiaka ngo epesaka biso mitu parce que bozokola bokomi ba mikolo botia ordre na ndako boyoka pe oyo mama azoloba ezate ke po okomi mukolo olekinga na mulayi okomi munene wana na mulayi nga mutu na sali yango ke koma yokelanga nazala muke nazala mukuse nazala ndenge nini mais nga mutu na sali munene wana na mulayi oyo bato bazomona libanda yoka papa azoloba yoka mama azoloba mutu ekosala pasi te ozoko obéir ozoya na ya yope nazo ndimango nesengo nyonso yo pe kozala nesengo mama yokelanga papa yokelanga pona nini puisque ozo yokelanga nga pe na ko décevoir yo te nga pe na ko banda ko yokela yo mutu pasi nanga kozala te mutu pasi pe epa na yo kozala te mais soki mutu pasi ezali to kozala kana kata bitumba mama alobaka mingi puisque azo mona biloko ya malamu ezate na ko kanga munoko nanga soki yo sali eloko malamu wana mutu pasi nanga esali nini mais soki ke yo sali ozo sala eloko nga nazo senga yo te pona yo na sala bango pona ngate pona yo po lobi nga pe na sepela wana mutu pasi nanga esini na lobi mwana nanga azoko yoka akotika la bien même si le nzambe azinga na yebike boko sala oyo nazoko lakisa bino boko zala bien problème ko zala te na ko dinga te bozala na kati ya désordre souci nanga ezali en tant que parent pour mutu pasi nanga esila bo sala oyo ya malamu nazoko sala pona bino eza pona vie na bino mais pona nga te puisque yanga tana nga ezoko kende nazoko lakisa bino ndenge nini bo continuer so même si na zate André Motema Kevin à Paris Oyo Kids il faut tout ça la musala ba système opanza ba sani totika parce que maman pesa ba tout passe sinon te tombo ke bota ki andra kuna ano sabika ba milo bo salara ko panza bilamba par-ci par-là merci beaucoup merci vraiment maman na biso na ndenge olobi na ndenge panzi sekele o biso bana toyeba raté ozaki na motema bobote motema ko fungwama ya ko yebisa biso bana na toyoka parce que question ezaka vraiment pona bana ezaka pona bino bana balobi biso tuta avant to koma awa avant to ya ba prière esali mala Kinshasa prière ponzamba salini afungola nzela mo to sala ba prière na to koma bana malamu na banzela nyonso mabe to sala to tiki parce que to ponzamba salini asaisa biso une fois en Europe to bosani to landi banzela o to ya ko kuta awa ekiri eza boy pourquoi pe ngai na bona bima yangwe na koti na landi ekiri wana siko toye barate stela lobi aye barate ezala nini kaka kipota ngwe ntinda biso ke to bosa nzela nzambe to bosa ba prière nyonso to sana ba jeune nyonso to sala ki prière to kenda lisu te to lande ekiri wana soko yebisa ngai pe na balana so ko forest eloko nini vraiment esala biso bana to bosa na nzela nzambe to landa lo ingia poto merci beaucoup voilà et to robanda na Christian après tout ceux qui sont na Arnold et alors les bosses aller na tellement quelque chose ba batu like o sengi nzambe loko nzamba pesi yango oza moto tango e awo mone loko mususu e attract you izateke bat nyoso tu basala bongo parce que ngata na yaki awa tano na zaki na Congo temaki na zaki mwana mke makasi na ndeko na nzako yeba te elo na sala ki liboso maintenant na komi awa elo liboso na découvrir ezali ke objectif na ngai ezali moko awa kotanga ezali ofele ifunga na tanga but musuza batangi basambeli nzambe bai aba bosa nzambe zateki parce que nzamba pesi bangongo zali parce que objectif na bango zali koya na poto tant bai na poto bombo inde bango ko kisami. OK, merci beaucoup. Amasoko ko sukisa. Ouais, ezali eza attitude à mutu.
donc mutu mususu na nature na ye tokoloba aza incran donc aza ke aosenge eloko soki azwi eloko wana après abosani na ye basouffrance nyonso amonaki mpona azwa yango quoi donc eza eloko moko bato mosusu il faut toloba mpe tofaire bato baza bandeko na biso baa na afrique bacomprendre ke poto eza nango paradis te poto eza nango kaka mboka neti mboka nyonso mais eza na baavantage nango ko bato mosusu bayaka na idée ke nde baye awa donc eza paradis donc vie na bango donc bakoti na poto nde Christian lobi donc objectif na bango yango wana quoi babosani ke oye poto oye mpona utiliser baavantage eza na mboka oyo mpona ebénéficie yo na vie na yo pour un jour mpe bandeko no baa na Afrique ntango ozonga bayeba ke ndeko na biso akendaki azwi quelque chose azongi nango bato mosusu bakanisaka ndeti soki oye poto donc vie esili wana soki oye poto eza ebandeli ya stage mosusu na vie nao quoi donc eza ebandeli eloko mosusu il faut osala nyonso oaccomplir mission oyo oyaki nango quoi mais mutu na mutu akoya na mission est différent mutu mosusu akokia ke mission eza kaka ke aye awa akomene soki nde tomona akomene boye mutu mosusu mpe mission eza ke aye awa mpona un jour ainvestir na mutu na ye investir na bomoi na ye mpona aider mpe bato mosusu oyo bakoya na nsima na ye quoi. Ok, merci beaucoup. C'était la pembele. Bandeko na biso mibali bayebisi biso ke tant tozala na Congo avant to il faut tozala na objectif tant peut to koma awa to bossa nango te so to bossa nyango to kodinda so to landi yango to kokende to ko achever biloko nyonso to planaki to ya kosala. Merci beaucoup, merci vraiment to comme na suka ya mission na biso, merci na ndenge boyambaki invitation na biso, merci na ndenge bo répondre ke on boyambaki on esengo nyonso ngana tudi ba question nga nyonso na silisi na oba invité na oba ila na biso ba ebisa ke biso soki bozana eloko ko bakisa o ngana lobi tata question mona tunité pour compléter ça la paix bien tout bandi na yo na biso oye bisa bande ko na biso bana na yo bazali ko landa. Merci beaucoup. Merci. Nakoloba en bref que na nyonso to uti koloba pona éducation pona ndenge nini ba parents bakoki ko vanda na bana ndenge nini bana bakoki ko évoluer na vie na bango en général nakoloba na bana nyonso ke en tant que maman expérience ya vie nanga bana boyo kaka oyo ba parents bazoko yebisa et surtout que bino bana oyo ya Europe nazolo bana Afrique te puisque tozolo ba makambo oyo bana ya bazana Europe ndenge nini bazoko pesa biso ba parents mitu pasi boyo ke la ba parents na bino puisque ba papa na bino na ba mama oyo ba boti bino jamais parent moko akoki kolinga mabe ya mwana na ye puisque soki ezalaki bongo mbele biso to salaka inyo ya ba parents mbele to koki ko bota bana te po bato bazangi bana baza kolela bapesa bango bana biso oyo nzamba ndimike apesa biso bana il faut to lakisa ke bino bana tolingaka bino puisque bo memeli biso esengo tolingaki bino te ke po to ya kokoma mitu pasi mais tolingaki bino ke bozala bana ya boboto ya malamu boyokaka oyo ba parents bazoko loba pona bolamu na bino jamais na koyebisa yo na tia yo loboko na moto esika moto ezali na koyebisa yo ko tia loboko te wana eza moto loboko ekozika esika yo koki kozwa biloko ya bien kolia na koyebisa ke soko landi nzela wana eloko moko ya bien za wana pona vi na yo okozala malamu boyokela ba parents na bino bo tia mitu makasi te malgré que bokomi batata minene ba mama minene munene na mulai wana ewuti pa mama puisque mama na papa soki basalaki te ke yo koma na munene wana na mulai wana okozala na public te ndenge bato bazoko mona bino bozoko tambola na kati ya société lokomo ya mama eza ya bino bana lokomo na bino bana eza ya ba parents na bino bo sepelisa ba parents ba sepelisa bino wana conclusion nanga bana boyokela ba parents puisque baza source ya vie na bino azana tango ko bebisa vie na yo azana tango ko bebi ya ko bongisa vie na yo mais aza parent jamais parent abosa na ka mwana na yo o abwaka ye parent ko linga mwana na ye abonga po azwa lokumu bato pe bayebisa ke tala ndenga yedike bana na ye siko lelo bazana vie ya malamu tozala te bozana kati ya vie ya malamu ya éducation ya malamu. Merci na bana nyos. Merci. Christian sur le cause eloko na kolo beza moko datike
ce qui moi na a baby parent il faut pas qu'on blâme, il faut pas qu'on le baquet Europe me te baby si il faut qu'on le baquet yomoko parent yom to baby si yom to fait moi parce que fruit jamais quoi à musika NZT fruit quoi toujours pembe na NZT so soko lingi mwana sala malamu yomo parent yomo mitala liboso soko mitalo ebake place ni yo mi bongisa soki parent yo ofingaka mwana yebake na suka obanda kofinga yo fo yomo ko omi bongisa nano soko mi bongisi yebake mwana nao yepa kobonga malgré tout Europe aucune ozandenge moko toujours Hollande yo. Merci beaucoup Arnaud, tu sais comment ça. Ouais, merci. On a rolo baeza pour na bande konabiso ya basi pe mibali ya ba congolais ezake il faut to comme na ba ambition to ebake place tozali eza place morboye eza na ba avantage nango eza pe na mabe nango donc to landa wa mabete to landa wa malamu to ebake to uti place morboye oh un jour on a besoin na biso on a besoin mayele autorozoa awa on a besoin ba expérience autorozoa awa pour tout investir en pour tout aider pe bat musus na mbo na biso biso nyos ba congolais tout ça na responsabilité ya un jour tout ça les loko pour na bat musus oh bazui chance te ya kozoa ba bénéfice biso tozui na Europe ba on peut ba un jour peut ba bénéficier na vie na bango quoi. Et puis tu comprendre que les parents na biso place ba outil est différent. Donc to pour sa culture na biso te. Soki parents azana culture azo comprendre culture Europe te, moi ne saurais comprendre ou aider parents na yo pour na yep à s'intégrer à comprendre culture Europe. Donc to bossa na culture na biso te, to que la parents na biso pour na ba on bani bolam na biso. Et puis to à la focus na ba objectif to eba ke un jour pe bateau baza na mboka Congo baza na besoin na biso donc tozwa temps oyo tozwa ngo pona hasard te. Merci beaucoup. OK. Merci, vraiment merci. Merci na balandi na biso nyonso oborolande émission na biso. Merci vraiment na bosanité na pesi mbote pa diamant lili lunda na kati ya Paris, na pesi Patrick Mukeba na kati ya Risimbote, na pesi Jules la merveille na kati ya Risimbote, na pesi Jani Lunda mbote, Glody Mukanda na pesi mboto, Laurette Van na pesi Binos Bambote Belé. Merci na ndenge bozalaki branché pour na kolanda émission na biso ndeka katolobaka toi batu bino nde mutu botala kabiso bino nde mutu bomonaka ce qui te sali eloko moko o esepelisi bino te la remarque bokomi na ba comment nde bokomela kabiso na Facebook na ngai o ezali Patricia Clarisse Leroy o ce qui peut bokoki kokomela biso na kati ya page na biso comme nazali Congo Foras Congo 4 US so bokomeli biso ekozala vraiment malamu mingi. Merci Nzambe a continuer toujours kopambola biso o tozonango tokobimisa o pebino bozonango bokobimisa. Merci beaucoup. Danser la rumba, Samuel Eto'o prend Georgette, David Monceau et son diamant noir, Nathalie Kouakou père facile à garer.